Bonjour, bonjour. Bakonzi na ngai. Ngai lieutenant la Mutikulela DD. Nazali a na 3405 régiment. A na salaka a mokonzi. Nasali 15 ans et 10 ans oyoke. Colonel Madaka Lombe azwa mbongo na ngai. Ti acha bénéficiaire ye, acha décédé kuna na EPS. Wanza unité na kendaka kuru kuna. En tout cas bakonzi bozwela nga solution. Colonel Madaka Lombe wana bomeka kozwela nga solution na ye. Depuis azwa mbongo na ngai, acha ngai décédé. De yazo mbongo na ngai ninde kunanga, aza ninde kunanga, aza ni famille na ngai. Mais ya tanga décédé, oya zo mbongo na ngai lesa bana na ena nini. Ngai pe papa ya bana 7. Ngai pe papa bana 7. Mokonzi, ngai yo lieutenant Chila na kufate. Abaluki, oh depuis 2004 na lati grado. Isa le doté. Atanga décédé, akenda depuis acha décédé, ya pe azalaka capitaine na l'époque. Mais lelo akomi colonel. Ngai lelo kaka na grade de lieutenant, azozo mbongo na ngai S1 ya EPS, école d'éducation physique et de sport. Oboyebi na Kankokolo. Ti lelo yende colonel ma atanga décédé. Depuis jusqu'à présent, nous avons 3405 régiments. Bakondi bozo langa solution oyo. S'il vous plaît bakondi. Nous avons peur de cet enfant bozo langa solution oyo mokondi. Carte nanga yango oyo. Na kufate. Nous avons vivant. Nzoto nanga yango molimo nanga nyonso yango bakondi. Bozo langa solution. Merci beaucoup.